Ok, rien à bela barin. Boye parce que place problème à barin na banda. Parce que bino na réseaux sociaux bolinga ko juger ba ko condamner encore besoin ba monopole na ba pouvoir. Boye parce que place nga barin na banda. Place nga barin na banda. Na lina bima nga na pesinga poudre ya pembe. Est-ce que moni poudre o ero koma kaka. Na poto moni mobali no ko yamba ete zwa mafuta mobali no asalela asani ni zwa poudre o tia na kati oyoka tia na kati ya mafuta na ye o mona koma amoureuse ngabi non na lobi to kabwana moni lelo na boyi libala na lingi sute na tiki na nga na boyi na oko linga ye yo bala ki ye boko kabwana mama bango boko kabwana te ko vanda na libala wana zelo ko mona yo moni ba famille nyoso ba kokota ngo bongo yo tuna kite Nzambe nazwi poudre nganga nazwi buda soki mutu moko aza kwa buda boya te buda so buda abanzo loba na buda makamba lobi na buda sisi loba na buda maye bimi dans les vides en fait dans l'espace maye aïsi ngazwa mayo mela Sévérine Nathalie ko Nathalie na se place maye wuti na ebite na binzambe so déjà ba bominga a bo pona pola na ngai na obanga nanyang bo pesa nga mai na mela na zwi mai wana mayo baby sakinga ba reine nga na zwi mai au place mai wuti na ebite non tu vas plus manger, je vais remettre ça c'est bon déjà t'as mangé 3 c'est bon Oli ferme les frigos mets-toi sinon je vais me fâcher bientôt là je vais me fâcher. Nazui maïwane di maï dans l'espace na meli maïwana Sévérine nabi Nzambe merci pour Sévérine non mon asso eloko lobe ya loba na Nzambe en fait c'est comme si je sais pas na ebité vraiment bato ba les gars grave ba ebi er moto koma ke parole les asusu te obika merci Seigneur nabi eba bimisinga na meli mai wana na zui poudre wana nde place sikoyo nde batikali nga mutakala nde place nga wana tikala na soutien na nga na caleçon genre que soki na na 12000 nde papier nga caleçon na soutien tu comprendre te na atikala na caleçon pa manga na zwaki soutien pona ba na robima mabele polele te na tamola mabele polele je sais pas, à ce moment c'est calé sur ton soutien, mais là au moins entraîner son balade, c'est là à tirer na soutien. Ngana bimi, c'est vrai na ota la maman na bi bon, na yoka ba maman bo kilo, maintenant na moni bo kilo na miss nanga. Mais c'est maman na fundo, je m'en fous. Bato ba ebi maman na bato liège ba ebi maman, ba ebi, je m'en fous. Ah Seigneur Jésus. Na yewana na tomboki na leli na yoke pa mama pasteur na biso na lala na ndako te Sévérine na kima oyebi otambolo ko moni mutu apesa nga 48 heures so azumbo te na obela liboma 48 heures na nga mutu na nga lokwa ba biloko etambola nga na mutu liboma oti na suka libale ekufa ba lukela nga liboma na esa ba nga na obela liboma te ponga na yebi nganga kisite na simba kisite na yebi ndenge basala ka mutu mabete donc nga na obela liboma te omoni ti na suka baselinga be miso beli liboma na ko bela ka liboma te eko komela nga te mama naza muta masumu mais maboko na ngeza propre quand je dis propre na tangisa makilate na créer la mutu likambo grave te ndenga riti bota kosela makambo minene o elukanga na kufa na ratelango 3 AVC na sala ngote na vinanga na blessa mutu te oso mutu avanja zo ba likambo eza Ariane jamais ni moi na mutu jamais Siko Ariachou, oui, moi je te comprends. Nga kutina na obele la on a live anazoba ke Ariachou, il faut à mon abapsi, en plus il faut à les calabas. Maman, si les gens ont courage ailleurs le bamakambu, oh oui, combien de délivrance dans l'équité, oui, ba psychologue on a solo na bangote, oui, ba place on a commaté si on a soit pouvoir, so na le ba force. Ya dénoncer makambu oh.
Boy, combien de fois moi ils vendent ça par terre? Soit les lotis n'ont l'oba, boy, ça pour nous ambaza. Si quoi, biso et ça, biso amboui, omoni liboso Ariachou. Après, makambu a continué kaka. Loba ya bota banate. Soit qui kimi wana faka zonga ya to sola ne mama. Mutalié jango nanyango, mutalié jango nana. Kimi wana kimi. Tu peux nika era tangi ka mutalié ja kimi. Pona yena ngato yedi mutalié. Aya yo sisa mama mutalié. Masenga demande ya to sola no mamba mutaliège. On a linga pe na mamba mutaliège wana bima. Po mutu na mutu yeba parne na situation oboko tia Ariachou azaka innocente. Naivité na ngam tetinda na komesika na komi. Ah dans mutaliège je suis là avec vous. On va se battre. Maman Chem. Tata disait là dans mutaliège je ne comprends Ariachou. Dans mutaliège nde mutu azoka Mike ataya contact aya représenter pa maman li ko Mike makambo ana teka ye Kim azonga aya oloba mama mutaliège dans zayi Kim aya ya ba yebani so mama mutaliège c'est bo yebani na Ariachou ye Kim on ba yebani c'est sûr Kim nga yebinga po nga yebi comment ni pour makamunda nga expliquer na ndenge pandaki na ndenge sukaki ndeka ye moka lobiko 50 ya baki si so 50 mfeza lokuta mais 50 eza solo ayebi 50 eza solo quand déjà un feu de muta lobi de ali kamoda 50% eza solo c'est que na okosate en fait bon on tirer yo kosi la maman na makamute a maman mukolo ana pas biso to lobi zo kosate Ariachou moi je me vois lobi des versions différentes c'est ça le problème pour liboso lobaki nganga zaki na Kinshasa siko bato batalaki lobi balobi nganga zaki na ba Congo ozomona na lobi ka une fois na loba deux fois na lobi juste une fois quand boyoki na lobi era meninga na yeba esika meninga te na sikuki na komi na ba Congo point kimi mazongi kimi oui s'il vous plaît Aria s'il vous plaît na lobi boy na lobi te que écoute-moi très bien est-ce que là-bas que Ariachou a kosi non na lobi te que Aria a kosi bon quand on a un micro s'il vous plaît bokanga ba miko silote na okitsa bino nyonso natika ikoloba est-ce que tonga la mati ana bi Ariachou akosaki te na bi te Ariachou akosaki na lobaki ke famille ya mobali ya Ariachou ne banga ba utiliser Aria pour ba linga ke mingi pour ba bénéficier na sima Aria et lo na lobaki ya ngwana voilà on comprend na lobaki ke Aria yo kosi non. On comprend na lobby ki makambo wana ebimaki na famille présidentielle au bafana la Liège kuna la province. Ouais. Ariachou ayebi famille wana la zoluba. Nena na lobby bongo te. Bongo. Et là on a lobby ya wana. Na contredit makambo note Ariachou. Mais na lobby ke famille ya mobali na yo banga ba utiliser yo. Donc utiliser ki yo déjà. On s'en comprend. Mais yo si ko on a condamné na biki Ariachou azaki mukolo. Comment koki ko sokola lati ba bimisi epe ba memeti na kati nda kwa nganga. C'est ko zaki ba mvuta ki déjà faut ba memayo. Et là on a condamné yo ngwana mais la contredit maloba noté. Est-ce que yo sokola nenga lobby na lobby. Yo kenga skana lobby no kenaka neko sokola na tina maquillage na kei. Mais non, la façon de parler, ma chérie. C'est la façon de parler. Que loba li kamunde muta loba. Mais ah, y a d'accord, loba parce que Nazaya qui n'a yoté. Na yoka na lobi bien yoka na confirmé que na yoka makambo depuis 2020. Donc 2019 to kota 2020. Na lobi en opé bien. Ce que bimi lelo c'est que yo moko se sentir que non et la fardo bombi na kata mutema noti ko bin sapoti kala libre. C'est ça. Si ko ero loba to loba li kamoko. Pour ceux qui ont eu le makambo, donc on a mieux placé à comprendre peu bon non? Non, on a bien placé parce que c'est comme ça qui n'a pas quitté. Mais si vous soyez bien les madame, kolobate, kokota. Ariachou, faut tu n'as pas peur. Au moment où problème au bimi, c'est la mise sur bateau. Laissez les tika bateau, baloba, batala ma belle, na yope batala ma belle, koto kotaki. Yo si qu'on n'y va pas sur raison. Yo on a dit moi on peut Ariachou parce que non maintenant ça on est d'accord nango. Maman lui dit moi on est d'accord nango daki ko se koto c'est pela. Yo si bimi si likabuya ba ke yo pe faut ba condamner parce qu'on daki pe plus. Ozaki moite yoka siko yo ni kaka peso ka ozaki ka malamu bango nde bazaki mabe bino so bozaki déjà mabe parce que bosala ki yango déjà point barre merci bye
Merci bye. Ça là on a non, bisamba samba na yo. Au moins moi ça bisamba samba. Tribunal. 3 août. Ozoyoka 2019. So 18 kaka. Donc ça là une semaine après mariage. Na Congo, une semaine après mariage. Aki m'a été pour ani. Ayo toyoka boane na 2021 awa. Makamwane salama une semaine après mariage. Une semaine. Ngato balena Mike le 29, Mike azongi poto faisait le premier et 2 jours après maman bangwa yo mema nanda kwa nganga. C'est faux ma chérie. Ozo betali sola muto ozo maîtriser te. Ozo betali sola muto ozo maîtriser te. Wana non na ye poto te nazan na Kinshasa. Na Kinshasa. Wana nazan na Congo. Tina yaki poto aboya ite poani. Ponga konde de fonga la vandi sa maki soki maiki wana boy. Peut-être na misu pe bande koni ya banoko ni mais loba vérité to kabwana. To kabwana na botité na zuize mité eloko te. Tikala na mama bana na yo. Alingate? Ah bon? Alingate? Aza témoin. Alingate? C'est fou les qui maiki baza vivante. Bangot ba noko ba oba nani oba yebi histoire oba zana bon monde ba kufate. C'est non kosa. Ata moko le kane émission le ba ya show kosa ki. Ozo yoka. Abi tika moi la batou akende. Kotangisa e makila ti. Mama wana lingite. Mama wana tomboka. Ngabi boyoki obomanga nazo comprendre te mama expliquer en fait non ninga na comprendre na yo sala nini awa pe nazo yebate kanga monoko babandi ko finga ngawa na mama nazo vanda kana nazo tala Seigneur Jésus Christ nzambe yo be ko malade azaki malade mama vraiment jour on a bika kikaka na bandi nazo yebate nganga wana era tangi kutu nani maître wana obata sécurité atanga tangi nganga na ebisi mama na bango ke ko tangise makilati tika ya kende ba pia biso mbongo mais akende akina eso tangisi mwana makila tu vas payer cher et ko coûter au cher ni azanani abandi ko tomboka tellement ça qui nganga mulunge donc ba yo je sais pas ba yo kana kitolika moke ba sala nga so ba limusa nga so ba bomanga na mutakala na ngande na tikala ebongo nde nganga na ebisi ngai ke zwa mai oyo kende ko sokola mai nini ke ko sokola nzambe kende o sokola mai oyo na zwi mai kana kati wana ndako ngo eza na douche na kati na koti na douche na bi Seigneur na ebi na ngai lokote nga na senga ki o libala te nzambe yo nde mutopesi nga libala o soi-disant nzambe tala nga le na se retrouver na ndako nganga o nga bana na botama na kota te na obongola ka mai o na ma kila na yo na ebi loko batie na kati ya mai te Jésus vente et mai ki aza vivant ba mama le ki ya mai ki ba o se lo te donc non et na bloqué ma commentaire. Te ko bloqué te tika ba on ba commenter. Oyo commenter ma be na fingi. Po biso to finga. O commenter ma be na fingi yo. Ko bloquer to bloquer on point. Ba commentaire quoi. Séverine. Lelo ni laza kona mo kota na ba prière o na oye ba kutu te manzambe na nga. Loko ngam na kendo luka nganga na. Oyoki. Vraiment. Maman, na kota na ndako nganga ebaka Olivier va d'abord je vais faire les pizzas après. Je suis au téléphone avec Séverine. Après, va regarder la télé. Va faire pipi chérie. Oyebi ki ena koti bandi ko menacer nga mama nanzo yebisa nganga ja nganga bimisa nyoka amelanga 1 litre makila. Séverine a moni ngo komi sérieux. Oh. Et comme il combat bimisanga nyoka melanga makila mama na sali yo nini mama na kufite aza kokwa bana na ngaso na okosele makambu so ina kosela mama na makambu nzamba piniranga moi na kosela mama na makambu kana souffrance nga na moi na poto na bana na telenga ni lokwa mutaliboma na poto na bana nga nzamba piniranga ozo yoka
Na iso na ba mama na sali yo nini potinda nyoka ababimiselanga nyoka melanga makila ya 1 litre na sali yo nini mama na sali yo nini c'est vrai na zo ganga na olela lokwa mwa mki tellement na ganga makasi nganga tomboki nganga comme ça maintenant c'est genre abimisa nyoka na abime non il faut na kita pour na olela makasi ce que makamba comme ça ba na ebite ba benga ngoni ba biloko na mo basala wana po abimisa nyoka Incantation. Jésus na bimisa nyoka na so abimi ozonga te so amelio makilate Sévérine ozali na katenda nganga libanda de bato bakangi porte ovanda kimia te Jésus Christ ovanda kimia navandi maman kimia o comprends navandi maman kimia nandi kolela mena oganga sundi na oganga te genre ke batalibanda ba yoka balukela ngo seku navandi maman kimia navandi kimia mbala moko nganga ebisinga folongwa bilambo tikala mutakala moni place nene ya oloba ke bazwara ya shuka leso na ye wana nga bina tika mutakala defa bokilo nanga eosimba te bokilo no nini zoba nyama kizengi longola bilamba boye kande no lobano mama toi dimanche lelo nzamba likolo yo kanga wapinga pema na lamuki lelo samedi toi samedi so samedi Seigneur limbisa samedi nzambe mama longola bilamba mutakala mama na longola bilamba mama na vanda na nganga na baotalanga Jésus baotalanga na longoli bilamba na tikali mutakala devant mama bokilo aboteli o mobali na bi Jésus nzambe nanga Yesu na tikali mutakala mabele libanda mutaka ne bazali nzamba limbisa na yo kakanda la poto ba yebi eloko te na na temps ko c'est la mutu makambo te pona fongole la diable porte na ndako nanga j'espère que toi c'est comprendre. C'est quand on a un mariage, c'est qui peut na basi moi si wana oyo lobi ka uta ko bota wana abanda pe ko menacer utam na ba appel ni non utra au vivre en côté. Moi si côté menaçanga ni na peine et que to sola ni une fois na solo la na ye a s'excuser lobi bato ba loba mabe na yo mais na solo li na yo na moni oza moi si mabete limbisa ngabino mama nga na problème na ote. Nana problème na ote, j'espère que vous posez un problème nangati. To souka ne bongo tili ba le kufi na tikalo yo ka voir ne souté. Amena sangate, moi c'est mon ta mena sanga. Et ngape na mena sa mon touté. OK. C'est quand on so ande ko vivre na mariage na maman zaki au courant, to bando zo sa na ki no zo expliquer maman ba réalité. Jamais na maman nga. Souffrance na ndo mon alibala nanga jamais na betela été. Jamais. Ah bon? Oui. Même na bana obetele te ngamo na lingaki libulo na kotaki fona bimango ngamoko nani HM omoni to sola makam o comprendre te zana lo bano lo moko omoni soki ozo bunda na batu bazé belé et que non maîtriser force à mutu morote o koka jamais obele la o secours yebi surtout so bazé belé ba mateli o likolo so une espace te au crier au secours au gang au secours te parce que na le kana souffrance so na lobina yo bete la HM o yo ke la nga mawa aussi sanga force il faut na mona porte o eko senga ngana bima po ngana ganga au secours na okima na oganga au secours bat ba libanda ba yo soutenir nga j'espère que vous comprendre na lobino na ndenge moi ya kimia on a minute on a sonné bien maman nanga désordre de lingo kota makasi et na ebité sort lingo zani so na ebité jaria na ebité idée ne lingo zani et lingo neutraliser en même temps nazaki maladie mais vous avez ko souffrir ma chérie vaut mieux et ça problème l'essentiel que na souffrance wana na bimi le nazana kimia c'est important. Ariane. Oui. N'habitez soki na koyi ko lobalika parce que na mono za un peu moins monté à chaque fois. Non, naza monté te jamais naza monté te naza pensa. Oyebi Ariane. Donc lobi que oza tranquille oza likambo te. Moi je crois que il faut luka place na likambo. So c'est difficile au boss na ngombe au passer à autre chose.
tant que ozaka na ba compte à rendre na bango Ariane obando saka ba sorti boy tu vois sache-le que Babylone monsieur ezana koute batumba ya koloba Ariane chaque sortie na yo et ça là qui est na miniature parce que à chaque fois obimaka tellement makambo comme rebelle et comme différent yango moni kinda nengo ki Ariane yana nous potote mais makambo déjà bandaka e bobeba na bino na bino entre bino ba camarades et je compte na miniature da ba live salamaka na garçon wana soki comme na bossani c'est là que ça a commencé sincèrement ma sœur ngana lo bango mettre fois si on a rendu on a ngai oui parce que c'est ça difficile que muta accepter l'erreur même moi je crois que sur les